Coucou, coucou la famille, bonjour, bonjour, coucou. Coucou la famille, voilà, on est là. Bonjour, ningana, bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Bon déjeuner de ce matin. Likez, partagez et vous allez très bien. Bande Kodanga, toujours la musakaka conscience. Shalom, shalom, naba homme de Dieu. Bachantre de l'éternel, bachalom, bisika, bizubino. Boboto bondeko, nakati, yamabota nabino bande konanga. Yenge, na bande konanga, bundu dia Congo, na église en PV à Longo. En tout cas, bonjour, bonjour, na témoin de Jéhovah, néo apostolique, bande konanga, bima, et puis bande konanga, bisope, ya. Bande konanga, ya Arbe Dissali. Salam, na ba musulman, et ça ira bien. Bazala bande kona biso. Voilà, bande konangai, na tungo ya lelo, toye kolamsa conscience, et puis, toye kopesa ba ndenge nini, tokoki kovanda, na bande kona biso, o bazo benga ba deux fois. Na kati ya mokili oyo, o nga nazo benga bango, yango na yango. Eza okola pondu na pondu, manioko na olie yango na pondu, olie fufu na pondu, olie yango na yango, bandeko na biso na boyebi bango, oyo babimaka basi, babimaka mibale. Toye to ya kolamsa conscience, parce que to ovanda na société moko, bazana bango ebele koleka biso te, oyo biso tozwaka tosangisaka nzoto na basi na mwasi na mobali, biso toleki na biso ebele. Mais bino mo boyebi bato bazalaka mingi te, balingaka batia bango ka. Mutu soka yebi aza mokuse aolingaka batia ye place azali batia ye ka. Ezala ndenge wana, donc bazosala comme si bakomi ebele na kati ya mokili oyo, mais bazana bango mingi te. Mais loko yo salaka pasi ke batu wana ya ba yango na yango wana bazozwa ba poste ya minene, parce que bazo kota na kati ya ba science moko ya makasi, ba science occulte ya makasi, bazo kota penza, bazozwa ba poste ya minene oyo ezaki ba poste clé ya ba vie ya batu, oyo koko fungolo vie, oyo koki kobungisa mboka. Presque batu wana nde mutu basimbi yango. Alors soko lingi baloba no o accéder na poste boy, il faut ko mabongo. Alors yango wana to sala attention na ba venir ya bana na biso, na ba venir na biso moko, parce que to ba ndenge ni ya kote ya bana na biso, pona bana na biso bakota na makambo wana te. Siko bana na biso bakokota na makambo wana te ndenge nini, soko tei bango na ndenge ke vie eza nango vanité de vanité, vie eza nango passagère tokoleka. Nyonso kozwa na mokili oyo okotika yango, okokeli maboko pamba, même elamba okolata mokolo wana lobaki oyeba deja liwana nga pona opone elamba na yo, sino te na elamba okolata nyonso ba oponela yo. Et puis okozonga yo moko ba okunda ona cercueil ya yo moko na libulu na yo moko. Alors bande konanga, c'est à nous les parents, surtout biso ba africain, tolingi lokoso mingi, tolingi kolata, tolingi ba monanga, fona tambo na voiture malamu, fona zala boye, place naza fo ba sentir, même ozo kene na matanga, oyebi ke ba clé ke sanaka, ba clé Jeep elaksaki, o eza ba clé 4x4. O eza ba clé ya bo, okoya na matango be oningisaka ba clé, olinga kaka oyebi na yo pe côté, o baka na zui batina parquet wapi, na cheka voiture nanga, na che Jeep ngo ka pembeni awa, mutu akufeli mutu, mais ozo ko sali ba vanta, yenda la kiso place ni ko parquet Jeep na yo. Babiloko na nyoso bana biso bazomona, parce que ba vanta o tozui ngo pe pa ba parents na biso. Donc pa parents na biso, parce que bomo lokwa ba papa wemba bazana bana ya ba âge na biso. Donc ba papa wemba bazaki lo bazana kwa ba papa na biso. Alors sko ba papa oya biso sikoyo bango wana sikoyo nde bande konanga bakomi biso sko to komi bana
tozolanda ka bango bien rasé, bien sapé, alekaki kaka biso sikoyo bana ya ba mère malou donc alors ce que bana na biso sikoyo bozala ndeni alors qu'une époque na bango ba yebaki ndeni ni bandoko zo bambongo na bango na ndenga ba cop ba nini kimoyibi lelo mundele a coincé makambo wana nyonso to avant ozwa mbongo il faut salela nzoto na yo. Alors c'est à nous les parents ya kotelemela makambo wana ya kolakisa bana biso ke eza mabe même du point de vue santé ebele ya bato wana sima babela ba cancer ya utérus bandeko nanga ebomaka pe ezaka pe saka pe longue vie te omona kovande komi yo compliqué nyonso wana bamso bazoluka mbongo mais na catégorie ya ba yango na yango eza na ba oyo babotama ndenge wana bandeko na ngai bondimelanga botanga ba documentaire ebandi lelo te banda naza si mokile ebanda bamsusu na mutu na ye abotama aza mwana mwasi mais nzoto eza mwana mobile bamsukutu na nzoto eza ya mwasi omona tala bassin ozo comprendre tala bassin lobi oyo nyonso bassin ya mwana mwasi pardon ya mwana mobile bamsu babotama ndengwana bamsu babotama aza mobali me aza na corps na ye corpulence na ye ozomona mwana mobile alinga peka kolata bana mibali donc po na ye mwasi wana ndima na yango te bamsu kutu bakeda ti ko changer sexe na ye lobi non ngana ya mwana mwasi te aboyi na ye bapese ba hormone bakati ye mabele donc mokilo eza na makambo ebele bamsu babotama na bongo na mutu oyo eza ke c'est seulement la prière même ipela msu prière yango esimba te ya ozaka bongo akokufaka bongo siko ebele na batango na biso baafrike bando ozala azobanga azokoka kolakisa ngo te azoka soni omona azoforce kozala na bana aza mwana mobali aoforce kolinga basi omona pe barelation na ye bando simba nango te parce que azoko donc ye moko pe mwasi yiwana pe kuna mwasi donc omona bandeko na ngai bazoswana donc barelation na bango esimba te omwaka yazo welela ngamutu na kolamba mwasi azokompote ngape funa lamba yuzo role na yo mobali eza ndenge nini bandeko na nga omwana koswana na kati ya ndako. Alors bandeko wana abota mibongo okoki ko ezelo kwa mutu okoma na gauche zo comprendre komaka na ye na gauche kaka komaka pinza na gauche azokoma na ye yo sikoyo onika mwana koma na droite obandi ko forcer ye ko simbisa ye babiloko na droite akomaka na droite asala ka boye mais mwana eza ale na tango surtout na tango na soto kolaki kokoma na gauche kosala makambo na gauche ezaki lokola elo mo ya compliqué ya mabe mais lelo bato be ba komo sepe aso mwana aza akoma na gauche o sepela nango mo nango danger mais na tango akala ba mama na biso ba ko tcheo libanga kilo na liboko wana o sala tout ale bana na ba koma mingi problème pe na classe ekitsa bango mayele ba forcer bango eloko omona amsuku mona azokoma ne na gauche et na droite mais makamyo se tika la sala onka na gauche eza pende ngwana neti bana obabota maka déjà baza ba yango na yango wana bande konanga e pona o réussir nango eza vraiment passé lobaka kayoka soni ye moko asalela ngo te a forcer vie na ye asala ka na côté normal mais abanda kaka kozomwa ba problème na vie na ye normal parce que eza vie na ye te ezala mwasi ezala mobali parce que nga nazoyeba à part kotanga tanga nde totangaka bandeko na nga na oyeba na toyaki na famille moko boye na mboka mona vanda mona na déjà à partir ya ba 4-5 ans basi bayebaki orientation sexuelle na ye ebimaki to aki mwana mobile ye ata bokesala basha ya bajouer bakozaka bana popi bilamba kopona kaka ya ba couleur basi donc na ba école asakanaka na bana basi baleki ne pe mwana leki ne pas aki mwana mwasi donc ase santaka kaka ke
aza na ye mwana mwasi ata otundi ye na mutune boye ozalaka mwana mobali abane te abandi olela abinga na mwana mwasi oh mais oza na mwana moza na sexe abande kolinga te mama na ye abandi komema ye na pa ba psychologue na déjà pratika ba 6 ans donc azomema ye kuna mais ti lelo esimba te pe ya sona mama ne pa kufa esimba te eza foti na ye te abotami ndenge wana siko mutu abotami bongo eza lokola biso tozomimona ke toza normal oyo nyonso tu azosala makambo oyo biso tozosala te neti biso tobimaka na bana mibali tokobenga bango baza lokola ba anormal en plus de ça tokobenga bango baza ba handicap baza na handicap moko siko bato wana baza na handicap pona nini ko rejeter bango pona nini ko seka bango tant science et se développer boy to komi ko comprendre que eza foti na bango te abotami bongo abotami maboko ikatana faut to accepter abotami mutu na ye cerveau na ye eza déréglé na kati au lieu elakisa ye kaza mwana mwasi ezo lakisa kaza mwana mobali au lieu lakisa mwana mobali ezo lakisa kaza mwana mwasi cerveau na ye eza bongo pourquoi to banda ko finga bango. Et puis pourquoi batonde wana atanga ba classe na été azala azo élévation na vie mikolo pe komi mondi na bango sikoyo yo sokoza normal bo obanda ko finga ka bato wana obanda ko yokela ka bango kanda mais jusqu'à quand yo moko jusqu'à ce ko ya kozwa cancer ya ko loba makamuna bango yo moko pe ko mona ke okoya par exemple ko zo ba tension okoya ko bela pour rien ya za bongo basala ye ndenge wana. Et puis, on a open l'obeli na ye, on a makamne belé. Mais, il y a pas toute catégorie mususu. Ba, o wanande siko to hôtel me la bango. To lo la bango, oh tu vois, zonga ndenge nzamba sala yo. Parce que bango wana, bazo salango pona nzala. Neti na mboka na biso, ba yebi ke kindumba wana, yakobimaka basi na mibali, même ba mikonzi, oh bazana ba basi na kacha bandako. Mais ba ki se zo tinda bango azana e homosexualité mais lokola ba ki se zo tinda nde ya ke sala ba biloko wana baza sko na banganda bazana ba club plus ba kina kozwa bango ba tikela bango ba malédiction na nzoto ba pesa bango ba mbongo nde ba o wana ozoma ba botama normal mais pas si mboka na biso pe d'abord ya Congo et ça que azane loko akoliate aza donc moko toko juger ka batu kaka pona to juger te ndeko nanga mutu azane loko akolia te azane lamba te asuki aoke ko beta bureau wapi famille na bango kutu mutu apoto azalaka te ba pesi cop wana akei ko salango poso to kena micro baladeur to tuni bango nyoso ebele ba olobana bino ezango nzala na kacha kongwana ezana ngonza même awa na poto ezana ba ope ba komi yango ponda lokoso ya mbongo ezana ngo makambo nzala te mais alingi alata bien alingi azala suki na statimo donc na standing moko boso ki ndenge nini aluki ake komi pesa kuna parce que na kuna na kati ba masolo na bango bazana ba biloko na bango ba club na bango pa ba kutana ka ba dance ba nini bamsu ba yaka wana ba yaka koluka basi wana eza pona ba kisi na bango ba rituel na bango ba secte na bango alors mais azana mwosine na ndako na bana azo sala ngo kaka parce que secte na bango nde mutu ba wana nde eza misala mabe eza malamu te fuko tika luka musala normal papa tanga classe luka musala normal et puis na misala mususu même na ba awa bandeko comment bozo comprendre que ozo luka musala batie formulaire moko boye o remplir na suka kuna formulaire wana bakomo tuna ozali mutu ya Afrique oza africain oza européen oza boye babandi ko tuna makam na yo religion na yo so ba cité ba religion ce qui ya yo eza wana te batie okomi autre wana batie suko case moko o rempli case wana o sambela kawapi boye après bakomi orientation sexuelle oza boye
oza boye yebisanga siko basala yango poane biloko kazi wana mpona bakende kotuna orientation sexuelle ya mutu eza eloko moko tokola ba privé mais non bakoma kotuna yango siko ntango batuni yo mutu aza na dossier mpona bayebi bazofavorize bango na bango siko mutu aza na dossier ntango akotala ka boye yo oza na yo kuna te baopono na mosala te meta baponyo na mosala te ko se décourager te mpona bomba te tolobela makambo ya misala ko se décourager te kende esika mosusu notre Dieu est merveilleux kuta kosepela lobi mwana na ngai aboyi tentation wana akopesa mosala okokutana mpe place oyo ke baokipe makambo wana te ozwi mpe mosala bien te mosusu koleka na mosala oyo olinga kozwa kote na bango wana mosala pasi wana obanda siko kozwa ya bango obanda kobetaka suba maguda na baclub na bango ya misala. Alors biso bato tozomona bango boye baza bato il faut qu'on respecte bango, il faut qu'on respecte orientation sexuelle na bango soki bakokende lifelo eza yo kokeli felo te eza bango moko moto kotaka ba makambo susu mutu wana kokende lifelo aussi longtemps ngaso na yeka bona zo telemela lemsu ba pasteur ou bien na hotelemela batu musubo ba oloba likambo ezokende na masse mobimba parce que mutu wana kobebisa mukili akobebisa ba génération na ba génération mais so mutu azala likambo na individuel a touché mutu te azo salela ngo yemoko nzoto na yemoko c'est son problème. Il faut qu'on respecte parce que balobi liberté na ngai ya koloba ya kofinga ya kosalabo ya ko juger batu et suki et place ya muninga msu e bandi do biloko msu foko tika yango parce que soko bandi kofinga ndengwana baziyebani bakosalo mabe baza batu moko bakosalo mabe balekani babomi yo pe basali yo mabe aki kosamba akomona pa umela na prison tete msu 2 mois 3 mois une année babimisi parce que yo mto finga ki orientation sexuelle na ye parce que eza vie na ye na bani na ngako shite batu bana basi mususu baza na mabala na bango babala ni pe ya mwasi na mobali me banyokwa maka lokola bande kona biso ya mibali o balinga na bango mibali basi kutu mingi batu balobela ngo mingi te neti ngai chauffeur na nga musala oya memanga na kende bonake otika biloko azala kabongo aza ya mwasi nga oli boso na mando ndima na nga ngote parce que mais nazo ebate sko ba musubo isanga yango yozo mona te. Mais moi j'ai dit mais c'est na monde ko ba eza vie na e mais jour musu na ko mona bazo parler mona journal à quartier na biso parce que nga musana ngeza kana quartier ba tiepe na o ya zo benga mwasi na ya joka rôle ya mobile et puis na fête mo pe na kendeki na check yango na bandoko bina na e pembeni soki bo moni e batu musu besenga mama da na zo bando bina na batu wana ngabi asa muta musana biso Absko alataka veste, ache cravate, de osoko taliye, olubika ona modèle suki na e, olubi oyoka bango na bango. Mengani bandeli, na bandeli konjima ngote, parce que avant koma na musala wana, azala rape na mobile, abotaka mwana moko. Nde azaki desi na bana mibali, ou bien banda kalazaki na orientation wana, abamsu bakima kango nanu, après zongeli na nzoto, azongi na e kote wana. Zomona na linga na lobani na basi musu baza basi ya mabala bande kona ngai banyokwa maka lokola ba mibali oyo bazalaka bango na bango parce que mibali na bango balingaka kosala bango maboda na kote kuna sima na nisi yebisa ngai siko yo mwasi ya boy ba beta kango ka kote wana osiko na mwana mobali wana bokeseni wapi. Parce que c'est abomination. Si vous avez yo ko ya na réseaux sociaux, oza ko finga,
omati quelque part na TikTok moko boy ozofinga bango na nzela kolinga bango te mais yo moko mobali no abeta koka na sima oboyi matata yebisa ngai ya bongo okoseka bato wana te soko kobela cancer anisi na bango bobela nzela moko pasi oyo monaka so pe bisengo yo mona na kote wana ndenge bango bamonaka yo bandana ko stoppe ya yo avant que ne ko tchaka lisu na muninga na vie ya batu yo moko ozanango mais le quoi bobimaka porte moko moi c'est na mobile le quoi mobile no za mona mobile mais ba pratique ozo sala yango bango ba salaka ozo mona ngo teke yo moko pozana ezana sens te tango ofinga bango en tout cas bandeko na suki wana toyeba ko respecter orientation sexuelle ya batu parce que babilo kwa kofingaka batu tokoya ko ekokoma na point moko tokokoma ko bomana ene bandi ko mata na mitema ya batu alors faut ça l'attention en ekomo mata makasi ekomi ko surabonde hein alors mama yeba ko solola na bana na ya basi yeba ko solola na bana na ya mibali yeba na ko orienter bango et puis na lina bosa na point moko ebele na ya bana wana mibali ata ba faire di koko ba to ebele balekaka soko na garçon moko boye pe komo ekima ngaza na ba TikTok soko kote pa na bango tango ba olandi le bazo lobela makamna na bango ebele bazaka violer et pas ba cousin ou bien grand frère moko quartier garçon moko alobi grand frère moko quartier mutu a viola kae yango na bino pe batu boyambaka bana batu na kacha bandako oh ndeko moko boye awuti azoti na mona na ye na poto ngana yambiye yaya loba na ndeko na zoti na mwana na poto azula mwana ne cote azula mwana ne chambre mwana na ya kata mso de temps à autre à se sentir seul te azo côté la bino mais azo esika na ye na tango akala ba para o banda yo kotika bana bango na ba poto banda azula bango bandako awe za monji moko molimo mabezo tambola makasi ebele na Kongo na bakolaka na ba cousine na kati bandako ba biza bango batu ebele baza bize bakomi parce que mutu mutsaza na esprit ya mabe te nkaka a passer na acte wana pas mwana na yo directement mwana no akomi pende wana même mama msu bazoleka na Congo mon pasteur azoba mwana na oyo azali na milimo mabe foya na église 3 jours basambela mama ke atiki mwana nae mwana ne ba bize na sima okendo funda kuna bango nyoso tu ba chef wana bomonda na Congo wana musana bango yangwana ozo comprendre te pasteur nango pe bakangaka ete makamune ezokendeka à gauche droite nzoka ndi batu na bango mama sambela na bana no na kati ndako nzamba yoka losambo na biso nzamba zungisa ayoka losambo biso yemo kutu ayebaki alobi boke na kati ya chambre bikangela sambela yozo mwana no ke kotike na responsabilité mutu mususu mwana azana o mineur soki yo ndo ko sambela pona pasteur pesanga ba prière pasteur nga na okota retraite pona bana nga batike na ndako na keso ki na komata ngomba okomatela ngo na pona bana na yo ko kende kotika bango te parce que baza pe tale bele ba pasteur na lina silisa bota la libala pasteur bomoni oyo baza ba pasteur ba balanaki bo comprendre pozo mon libala ya mibali ya ba pasteur ba balani même ngai na histoire moko na Danemark mo pasteur oyo a baptiza bana nanga azali mutu yango na yango jour nasi na betali solo na Junga na oyebisa bana na na oyesa bana nga bazaki no bana mike bazali na ngoko azali na 14 ans ngoko azali na 12 ans na leki na bango muki azanga na 6 ans bani bazwa baptême bala moko nolo bangana mona pasteur au clair te na omo le kwa zaboy mama baboya mama tiko jije yelozo mama ozo ya te azabongo te ngabi na lobi na ngama bete me ndenge na moni muko mususu kada konta ba prière na bango
bakende ka aller retour na mboka mso bango nyoso bazwa baptême tout bazwi bake excursion le bazonga na ndako mama ozanaka eso alakisi biso mwasi na ye mwana mobali mais eza église protestant ya badanois babenga yango Kirche Church donc eza église ya badanois baroi bakendeke bandani église ya badanois eza bepai na bepai mais pasteur aza na ye sikoyo tokotuna ye est-ce que yatangaka maloba wana ya Gomor wana soki ya na Bible yatalaka ngo te. En tout cas bandeko nanga wana ezalaki mwa conseil yo pe pesa ya yo bakisa o nga na tiete longola o nalobi mabe et vous allez bien tout travailler en collaboration. Bonne journée à tout le monde, bon liker, bon partager, bye bye.